oh vous continuez toujours comme ça biso bande ko balandi na sur bon mona ki quelques images déjà na internet qui relaxa que ya relaxa que bino que de comment ko moi si ba boma ki awana commune ngirengiri ndeko wana aza na famille pe à part wana azala ki pe ko sala musala théâtre donc azaki artiste comédienne alors nazana bande ko na ye o bana ko travailler na ye bazolo bela concernant Liwa, parce que Liwa, il y a des Niclette, en tout cas, la version est tellement ébellée. Bamsous bazolo la bomie pour Nazua, Bamsous bazolo bakemo la bomie pour Nambon, donc la version est ébellée côté la famille Mobali, côté la famille moi aussi, côté à Baninga Nae, il y a théâtre, donc partout ils ont un quartier, la version est ébellée, donc alors Moutou O et Koufi. Na yebi elo kwa kufeli mobile pe wabomie ba ebigi mo yebi ke elo roni esali ke abu maman si malgré tout azo regretter ezo sala vraiment parce naza quand même na bandeko o bazole la Sandrine bandeko musala moko bazole la plutôt Niclette nazo déjà wazali président ya groupe ya ba Niclette ezali groupe ba Niclette peza ba théâtre o na côté la bino na 6 na buso o bolingara mingi bospolanda et na quelques pièces tozana président ya groupe na bon na so pesa jambote bonjour oui bonjour mes condoléances ah merci vraiment mes personnes ani par rapport ya Liwa ya moko na bino Niclette ya Niclette walo ouais atiki bino ya solo eza makasi eza pasi ya liboso ya omona moto tozaki na ye na batan nyonso ba moment o nyonso to lekisaki na ye esenga bomo kata mutu abeli mais ya tikali ko bela te directement boka mutumba moko akufi eza pasi vraiment makasi o tozana ngona mutema tozokoka même pas kolia kosala ba makambo mususu ya ngwana tito pusani pa na bino toyebisa bino vraiment makambo nini o biso pasi tozana ngo pona Niclette walo toko yeba vraiment toyebite muto akufi ndem toyebi elo nini esali akufa mais en tant que famille Niclette parce que bon on passer na yeba temps vraiment Niclette akufi bon na mukili muto soki akufi makambo ebima kebele mais o biso toyebi eza o te batu bazoloba batu baza ko interpréter makambo o eza yango te Niclette akufi aza sur place te to meka koloba makambo réalité mususu mais o biso toyebi etaki ba mina ene tozalaki na ye na makambo ebele ezaki makambo musu ya joua o mobali asali nenga bimaki prison moi si déjà komaki koboya ye moi sa boya ki e lokola elobani na ye vérité mbala sepelaki na ngote ke na nenga utaki prison amona gete moi sa boye moi sa boya ki ga mobali temps abimi prison mbali to sabino mobali wana za évadé donc évasion et salamaki le 17 mai yepe akimaki donc moi sa kimaki tant comme abaki mobali temps mobali akimi prison to déjà temps mobali zaki na prison daboya te temps déjà mobali zaki na prison tant déjà mbala zaki na prison moi ça non on a déjà makambo bien te parce que comme on est au tambola mamba lupangu o yaza innocente makamolupanga ba mobali makamolupanga mobali mutateki lupango wa famille et créer ba problème yango ekotaki na prison siko l'air ekoti prison ekomi ke moi si ne mutatikala kina ba mbongo talaka makamde ko moloba mais moi si nga benda na Monica sali trop azlandeli ba démarche ebele po abima na prison mazomona ka makambo ngo ezobakisa maka moi si siko na famille ya moi si ba sepele ke teke moi ça alongwa na makambo wana. Bon, moi c'est pas comme qui ça là qui mais moi ça donc les sous kuna te. Tant mobali moi nanti me bloko uto salama awa na makala les mobali bimi prison retour wana. Ki yo ando ya mbaba obenge na téléphone o ya mbaba mibali ba bloko belé ndenge ye alobaki. Yango sali ki abomela biso actrice ndeko na biso Niclette. Voilà, merci président Nick tozongela yo na sima tozo peu impression ya bande comme sousou nomoni yaya azoli la makasi na ipte so kokoloba bonjour baba la personne ezani na kontimate disco na kwa kontimate ki apres na biso akokende kabwe mais onyo surtout mokile zoloba pona ye so muta kufi ba verse bimaka ebele onika sala kite yango komo biba kasi bo bala na osala kivia te alors biso moto zambe
eza pasi kolela donc choc ezali eza vraiment mawa ndeko bonjour. Bonjour. Comment nani? Mbona Denise. Voilà, na ebité so Denise akoloba par rapport à liwa ya. Na koloba te. Merci naza pena ndeko mususu. Bonjour. Oui, bonjour. Personne n'est par rapport à liwa. Yo lobezate. Pasi kamine jatiki biso la pasi. Nazaki ona mana partager ma ramsu na minage. Liwa minage esalanga pasi. Azaki ami mo même satana veni anotsa biso maleka to komoka ba mapasa. Ce minage asomela mama na otika ngai te. Lelo la komota tika linga mo la sa misapili pasa kei. Belo lobezate botika ka ko interpréter ndenge mabe. Bon bazali na minage eza biso ba camarade minage bandeka minage eza biso. Nyose bando leka minage ando bete biso lisula bando bomba te. Azaki mutu ma ando bomba likambu te. Donc nyose ko leka na vie na e to banda koye bango. Mende to yo kande batu bakomi ko interpréter ndenge mabe. En tout cas ça biso pasi na ba ba ebi likambu te ba parvenir ko lo bango. Donc, non, voilà, merci. Ah, ils ont quand même l'impression qu'il y a la tristesse, il y a collé là. Bonjour. Bonjour, maman. Olobani na bandeko bazolanda yo de partout dans le monde concernant liwa ya muninga na bino Niclès. Mais ça on a mis sur ma case. Mon lelo, bato boloba ba misabi boloba. Oh, azui lié mo bato. Mon consomme vite. Amona sika mo te mbongo esomba vie. Biloba loba batika. Bata no paso biso monon to yoka. Pour la trace na biso bata no pasi. Non, mine jatiki biso sur la pasi. Voilà, merci. Ndeko, bonjour. Bonjour. Bazolanda concernant liwa ya Niclès ou Aloazaki muninga na bino bonda ko travailler na passer na vraiment bâton naza fuma minga lobate on a kolo bezaka ka interprétation nyonso bazo ko interpréter mabe batika pourtant basambisaki mobali yango bato nyonso bazaki basambisaki en plein air oya lobaki ba réseau ya bomelie esaka azua batikolo bakeno apeseke mbongo to supendeni no azali banda makambo mbongo abatika ko interpréter bongo ça million lobate. Voilà, merci bandeko ndeko mbeli pe to moni pe papa lianzi pe quand même aye ko assister ba bandeko comédien na ebité papa lianzi okolobani ni na bandeko o bazolela vraiment moko na bango yo po sala na bango musala moko mais bazana passe bazolela muninga na bango vraiment. Christelle eza triste kande tolobaka eza pasi soki koyimbi letelaka partout quoi bolingo biso bata théâtre tozaka nango bamisien baka nango te yango wana toteyaka bango kaka ya biso bata théâtre ezalaka soki toyoki oyeba ye te so oyoki kaka ndosala mosala oyo osalaka il faut olela donc ntango navanda na palais nakokaki sangwa ndeko epesa yenga pasi lokola biso toza basoda basia ya association oyo boyebi lelo président Fiston Saïsa Ikalate azobima président lokola toza basoda oyo tomemaka information totambolaka place ke comédie aza na problème biso tomemi sango tomemi yango na association ntango nayokaki kendeko akufi namemaki on mpe na association mais association babaki na ngai okendaka zwaka bainformation soki ekomi prêt ya kobima et puis boromona tout le monde akozala boromona bave masumu bakozala boromona bave na biso masasi bakozala ba Solange Mindondo baya na biso tu wana ba mama linga baya na biso tu boye baza ba icône na biso bakozala bakoya kolela ndeko na biso Niclès donc tokolela ensemble parce que biso théâtre tolobaka théâtre et l'équipe famille na bolingo ça dit biso théâtre
tout le monde a tout le temps collé la famille. Christelle nga azana bande ko misusu baza libanda na monana na bango après ba une année, ba 2 ans na monana bango mais bande ko nga théâtre tout le temps tout le monde naka. Au monde msunso tout le monde na tournage tout le monde na ebembe tout le monde na manifestation tout le monde na réunion. Donc ezaka pasi donc tozo lela vraiment ndeko na biso star na biso ndenge balobaka na mibeko zalaka moto soka kufi akomi na double honneur donc akomi na ba respect mo boy donc yepe ndenge za na biso pe ba comédien tozo la te couronne pour na kolaksa ke akomi supérieur akomi célébré devant biso oyo atiki na scène moyi oyo donc akomi likolo donc tolobi na bandeko oyo balingaka biso ba star congolais oyo bazalaka pembeni na biso oyo botalaka biso na itando ike oyo botalaka biso na ba téléphone botalaka biso na ba ordinateur botalaka biso na ba mboka tu bozali natali ba continue ba nini te nalobi partout bozali oyo yebi ke tango utaka boulot utaka kayu soko ye ovandi olukaka o refroidir moi muke otaka théâtre au seki ozi mère bien otaka musique to otaka non théâtre lokolo otaka théâtre biso batango to sepelisa ko biso to zilika muto kufeli président zawana akopesa numéro na ye yo muto osungaka batu ezala ka te ke onga na sungaka mutu po babwaka nga libanga te onga na sana na ningaka na mema batu na mema bango ya mona Château Rouge tozimo eloko akomela mona mema bango soki wapi boye te ndimanga ke moi likamo beza na ndenga kini moi passe mo bat baolela na moi muke o mundela pesa yo obite ngape na ndenge na ngapo nzama pambola ngai na zwata moi 5 € yo na tindela bandeko esunga bango ata na moi polo esunga bango ata na suka nde ba comédien msuba koya nde ba mise msupe bakoya ko visiter moi suka moi ji moi nini biso to ko pambolo te mto pambolo ezanzape doloko nzamba pambolo na yebi bat bazana ba ONG belé na ba poto wana na yebi bana ba ONG na ba États-Unis na yebi bana ba ONG na bino bato bona ba ONG obosungaka bato obolelaka na bato na tangi na nga ba kombo na bino te poto zana mawa place kotanga ba kombo na bino ezalite bino tu bato ya mawa bino tu bolobaka ke biso totalaka biso ba diaspora congolais nde botuta atolo ke biso ba diaspora congolais miso na biso ezalaka libanda ba congolais benga numéro président opesa na oyo kozala nango tango ko benga o soutenir au pesi moi œuvre non nzambe wana aotika yote donc et ça la vraiment madame. Voilà, merci on les a message à papa Liendi donc à représenter bah comédien nyonso donc tozongeli président namoni awa bandeko baza problème bazo luka moi soutien baza ba artiste et comédien basala musala pour on s'appelle Sabino basexera bino lelo bakufeli moko na bango mobali abomié tout ce que ba interprétation selon ba interprétation zoya na ba façon belé mais ye moko mutakufi na belo ni mobali abomeli na mobali pe ata le to lo bazu alam so zakizu atelam so wele ke lo mo boy donc moi to lo ba exact parce que mutu déjà que mais to moni photo ya ndeko Niclette ba ndeko baza na difficulté ya moni ba komo tekana ba photo pour esunga bango alors na bino ba ya mitema ya mawa ba oboliaka na biso boliaka na batu bo sunga bongo club cinéma synagogue baza na ma difficulté programme déjà matanga ezali matanga ezobima bongo vendredi enterrement aux ala samedi donc bosunga kaka groupe synagogue mais bosunga famille à Niclette parce que eza famille mobile maso tali golazolanga au mona ndeko mso alatango ebele na kingo alatango ebele na kingo donc bazola tango bongo bazoteka de façon que ma bazwa moi muke oyo ekosunga bango na bike bato mtea malamu bazali bakosunga groupe synagogue on azo pesa déjà micro nange pas président Yanika loba oyo ekosala ke toka mena moni pende comme sou ya mobile pe nazwa apesa sur notre programme en tout cas comprenez mon émotion en tout cas merci maman programme ezarake tozana mawa oyo aza moko na biso boyebi Niclette en tout cas ma joie trop en trois jours na moi mingi vraiment na race na mboko yo et programme ezarake corps ma vendredi ba kunda samedi va ko exposant et kozala na terrain à Khartoum na direction à Khartoum wana ngirenge nasi avenue Kingabo entre Kingabo yolo na Khartoum ezawana ma vendredi ba kuna samedi entre moi aussi na batu nyonso o bazara na mara o balinga pe musalo donc ba contribuer numéro ezali pas président pe sa numéro donc ba na pour ça participer na makambango ba ko benga président pour ba menda ko sunga biso mais ko ça vraiment bien vraiment to signaler bino Niclette aza maman
Niketa maman atiki 4 bana. Donc jeune fille mais abotaki na avant ndenge ezala abotaki na avant pour kola na bana na malheureusement akoli na bana na été atiki bango bana mikie. Alors bato ma vraiment voluka bo soutenir bango bo soutenir famille wana bo soutenir pe na bana na zongisi malobe pas après. Il y a pas ces akutuke ne bana ba okula awa les setawa asombele déjà tout le monde a baji ba uniforme pour makambo ya kokula ya mwana ma mwana zolela mabe mama uniforme ngo sombelenge zaina onde pone bembe azana 10 ans azolela ya libo ite ya libosote ya mibale uniforme ngo sombelenge zaki na ngonde pona ya matanga na yo donc eza vraiment passe ya koloba mingi eza penza sute ne to choka bandeko ba choloba toza vraiment na posa ya lisungi na bino. Na ne fils que petit rien au bozan ngwana so bo contacter biso vraiment et ozala bien na numéro oyo to lingi to pesa siko po esunga biso plus 243 89 96 22 477 plus 243 89 96 22 477 donc wana so bo bengi vraiment to zala na bino to solola pe to e bandini to ko sala po na bana o atiki to e bandeni to ko sunga. Voilà, merci vraiment Tokomi na suka ceux qui bossent pas na bilil o bopé ça bon merci na Golo Maël mtasimbi caméra mtasimbi pe et montage vraiment nga nazo senga kana zo benga sikoyo bato ya motema mawa lokola basi o ba jidis ngoy mosa pembe chimen kiala bino ba mutu bo soutenir bato na association na bino mama Nick Maluka bato boza vraiment ebele bo soutenir bongo groupe les synagogues bo soutenir famille et bungisi Niclès na bossa ni bongo te papine zolame so propriété privée nebi ke yo zara na motema ya maoko sunga mon vieux adieu Diogène Genève Mumba kumu wa pape motema ya mère rêvé donc kumu wa pape na obenga kinga olela ko bi petit nanga Niclès vraiment mona kinga boa atiki bino vraiment oyebe Niclès minga en tout cas ba de quoi Niclès baza posa ya lisungi soko che bongo loboko sala bango bien Michel Levo le grand saoudien Gabi Panzo na bosani yote Davido français mokonzi ya hiver soutenir vraiment soutenir groupe maître Lola Nzuzi tata mapasa mère doublé donc binonyo so Bibish Kabishi bosante Adrich Mongombe poto na poto balobi est-ce que on a simbi eza diamant na ebike aussi répondre qu'on a soutenir bandeko en tout cas babungi signe de qu'on a bango bazape na difficulté et ben déjà ekobima bon vendredi numéro na bango yango yo ce que zu bango était au benga pas na parce que ngana bango toza à contact air nyoso donc mais numéro na bango ezawana ezana se ya télé okobenga bango za programme moi moi 1 euro na yo soza besoin ya ko participer ya ko contribuer nzambe akozanga te ko pambola yo na bosa bongo te Claude Konka kola na Johannesburg soutenir bongo ba ndeko oyo babungisi muninga na bongo j'ai la bouche autorisée vidéo top wana page na biso ba maman na yebike ba maman tango bayoka ki sango ndenge bobomi Niclès en tout cas et celle qui bango pas si vraiment Daouda Misolo les mystérieux, il y a Stella Orgazi, la reine Elisabeth,